Bonjour la famille, bonjour, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, iska bozali, ningana. Partagez mission, likez, zoa, vraiment, benda moi les sons et que ça là très bien na émission Yalelo. Voilà, bah shalom d'aba homme de Dieu, bah chantre de l'éternel, bah shalom bisika bizubino. Boboto bondeko na bandeko oya catholique, ba salam alaikum na bandeko na ba musulman. Vraiment toute tendance confondue. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele na ba abonné na biso. Vraiment ba o nyonso bazo sepela na sur les baoba et puis boza ko s'abonner ebele. Vraiment nzambe amona bino mo boyebi. Année oyo beaucoup topesi mingi na mosala na nzambe, vraiment ko décortiquer ba prophétie kotala yango pe kolandela yango bandeko nanga esalaka bien. Bandeko prophétie nyonso faut ko examiner yango. Alors tango ekwei soki na yebi ke ekweleli ba star na biso bato biso tolingaka, en tout cas toyaka toujours wana tochaka yango te pona pasi ya baninga. Tochaka yango pona baninga bana musamisu neti prophétie ya lelo eza prophétie moko ya kitoko makasi, likambo ya liwana kati ezate mezali likambo ya kobanga nani camarade na yo, nani oyo kozala na ye. Ezali de prophétie eza ya kokangama. Moko ezali ya ndeko na biso mobali Jérémie, bino so boyebi Jérémie production. Ezali moko na biso asalaka ba gag, ye spécialité na ye eza ba gag. Asalaka ba gag na ye na ba Katalia, na ba Liza, na ba Cardazo papa wana Manu Jérémie, boyebi yango Manu Jérémie. Azali mwana mobali oyo vie na ye vraiment to koti yango na makasi te, mais oyo toyebi likolo ezaki ndeko na biso mobali abandaki ka lokwa banyoso babandaka, mais atanga vraiment ba classe na ye. Ezalaki ba classe ya théâtre te, maye kokota na théâtre. Aleke pa ya belle vie, aleke pa ya sila, asangisaka bango nyonso mibale epa na ya ponaka te. Donc ndenge eza wana. Voilà, nzambe azopatela ye muke akoma kokende ba Dubai. Azali première mutu amemi équipe ya théâtre na Dubai. Donc tobeteli ye maboko. Aza pe na ba visa na ye ya Belgique, ba France, ya Schengen ayaka pe ndenge alingi. Donc aza mutu moko aza komata. Bino mo boyebi na mboka na biso soki mutabani komata ndenge wana bakomi kolukela ye ba piège. Yango bomonaka bato ebele bakendaka kobomba na sima ya diabulu akesimba bakisi musu bato bakenda kosimba eza te pona koma na mbongo. Eza kaka protection bayebisi aduka kende kuna papa wana eza nango kisi te, eza nango nganga te, ya protégeaka kaka ya mutu pe ye wana kokende kudu akei kosala nini ake na protection. Bokeba bandeko nanga wana okoti deja pa ya diabulu, protection ya diabulu eumelaka te. Lobi koyoka bando senga yo sala boye kota boye oyaki kaka ko se protéger, mais pona nini olingi pe o matana niveau pe ozwa mbongo te, pona nini olingi o matana niveau boye te. Bango pe bamataka ba escalier na ndenge na bango na ndenga bu diabolo. Ndeko na biso mobali en tout cas na monaka ye na Dubai. Ba salaki gag moko boye balingi ba surprendre na chambre na ya coucher place ya banda kolala. Bakomi kuna bakutaki aza ko prier. Esalaki nge sengo makasi na lobaki ndeko na biso Jérémie ayebi nzambe. Esalaki biso bien. Alors vraiment nge esalaki nga bien. Kati na ye na yebi te, mais libanda na ye ntango na monaki ndenge ba surprenaki azo prier esalaki bien makasi. Yango na tokoyoka prophétie nini elingi kokomela Jérémie soki asali attention te. Bandeko ezali liwa te, mais azali na ndeko mwasi batangi pe kombo na ye na prophétie. Eloko esalaki nga bien na bien prophétie oyo eza très profond. Mwana mwasi na kombo ya Luna soki na bosani te tokoyoka ngo biso nyonso soki peza Luna. Alors ndeko nanga soki oyebi Luna wana azali tindelanga lien na ye place ni tomona elongi na ye ya Luna balobi akeba na Luna
yaya partager. Soko partager et comme dit Jérémie a kebi na luna et vous allez bien makasi. Mais soko partager te lobi to que luna tcheli Jérémie poison ou bien sali Jérémie mosinzo akope ko tchele ka poison te akope ko sala tout Jérémie akoma mobile na ye pona sala ye ndenge basala ka Samson et pas ya Dalia soki Dalida soki ni bande konanga alors soki yonde na nzela na yo prophétie oye komeli Jérémie yaya et au sala makasi au sala sembo na nzela na yo soki komeli Jérémie prophétie o ba pesi pe moi si afali popa na kombo ya Nana Ketchup yepe kaka na kati awaza na prophétie na ye eza nyonso mibale sangani na moko ya ye basengi yake ni kopesa ba don tukotiango commentaire ya makasi te mais tozo beta sete na oyo ya Jérémie bandi konanga boyo kana bokebi nyonso boke ba Jérémie keba na batu oyo bazali soki luna wana ba pembeni na yo Jérémie tia na ba prière oye ba ye keba lokwa batangi kombo na ye boye nde kokotia tembete keba le bandobi babi nani balobaka nini na français adage moko eboye lobaka mutu amayele je crois voit les mal de loin eloko moko bandingwana. Alors Jérémie sala attention yaya bola ike boyo kana bokebi nyonso prophétie bandi na kotiango mobimba nango et puis toko décortiquer ngo ka ndenge to salaka bino moko boyebi wana ndeko na biso mwasi Fatou ale tokende twende. Shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom. Na pesi binombote na couturier parce que je suis styliste modéliste. Il sait de bande kobobo bos limbis. Shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom. Na pesi binombote na kombo na Yesu. Soki bomoninga boso na bino me bien-aimé, c'est que Nzambe ayebi na kopesa o ezali message. Nga naza kaka simple enveloppe et na tosi na mongongo ya Nzambe na makambo o Nzambe ayebi na kotalisa. Mais bien aimé nga naza wana kaka pona ko obéir instrument ya pamba o Nzambe aza ko utiliser pona kopesa o ezali ba message. Message o Nzambe ayebi na kopesa eza pona Jérémie o ya salaka théâtre pe na mama na biso Nana Ketchup o ya mwasi ya artiste ya Fally Ipupa. Nana Ketchup message eza ya bato mibale Jérémie o ya salaka théâtre pe na Nana Ketchup oyo ya mwasi ya Fally Ipupa. Mais bien aimé Nzambe aza malamu Nzambe ayebi biso nyonso. Peuple de Dieu to négligeaka o ezali ba message ya Nzambe te. Bible ezoloba na biso Nzambe alobaka na biso na profond sommeil tango tolali nde Nzambe ayaka kolobela o ezali bana na ye. Ndeko azosenga biso to négligeaka oyo Nzambe aza koloba te. Bandeko Nzambe na biso a changé te. Nzambe na biso a suki te. Pona nini asuka kaka na ba prophétie o ya Bible point d'interrogation. Pona nini alobela biso te. Pona nini alobela biso te na époque na biso. Bible basala ngo pe kala. Kon époque na biso. To vivre kaka na ba prophétie ya Jérémie, prophétie ya Daniel, prophétie ya Kingandi. Te. Nzambe alobi aza kolobati lelo. Pona lobi ke ya changeaka te. Bolanda na bokebi nyonso. Prophétie nyonso il faut ko examiner yango ndeko nanga. Ko examiner yango makasi et puis esalaka kitoko makasi tolanda. Mukembo ezonge pa na Nzambe po ete Nzambe aza malamu. Avant la passion ezali message na kubondele pa na Nzambe ezala ngate koloba kasi molimo na Nzambe nde eloba na kati nanga. Père éternel, le Dieu tout-puissant na peso merci na makambo oyo oyebi na kotalisa. Yahweh tika ete ngana kita yonde omata. L'esprit de vérité la tangai na loba ndenge otalisi na longola te pe na bakisa te. Saint-Esprit de Dieu soit contrôle à corps, âme, esprit nanga. Bomoto nange kita kasi bonzambe na yonde et se manifester. Yahweh oyo euti epai na yo te ebima na monoko oyo te. Kasi oyo euti epai na yo Yahweh na libérango par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau ezingangai. Makila na yo couvrir foyer nanga et couvrir nga et couvrir batnyos bazolande ezali message. Joa na olo kumpin kembo de na lobi. Amen.
Mais bien aimé message à liboso na kopisa eza pona acteur ya mboka na biso na kombo ya Jérémie. Peuple de Dieu, Nzambe atalisaka biso makambo oyo ezoya tango mosusu ese eyaki deja ou bien eza na nzela ezoya. Libota na Nzambe nazalaki akolala nazozwa oyo ezali vision et na kati na vision namonaki oyo ezali Jérémie et moi jeune fille moko abandaki koluka ye vraiment pour atteindre ye na kati na vision. Et jeune fille wana me bien aimé kombo na ye ezalaki Luna. Kombo na ye ezalaki Luna ndenge babandaki kobenga ye Luna na kati na vision. Na moni ne elongi na ye pe na Luna bolanda kombo na ye Luna tozokende. Kombo na ye na yebi na kokanga ngo. E babandaki kolobaki Luna wana bandaki kolobaki akoprouve o ezali Jérémie, akolakisa o ezali Jérémie. Et na kati na vision ndenge na bandaki komona et Jérémie abandaki ko éviter po bazwa na o ezali problème te tina suka ayebaki na ko éviter pe eloko moko te atteindraki o ezali Jérémie. Et tango na lamuki na monike ezalaki na kati na vision na prier mes bien-aimés na zongia. Donc ko lala ki Nzamba zola ki saye ke mwana mwasi na kombo ya Luna. Jérémie soko yebi Luna. Soki pe bino boyebi ke Luna ngwa saka théâtre ou bien cousine à Jérémie ou bien qui que ce soit ou bien azape pour le moment tant mso eza na futur. Soki Jérémie na futur omoni mwana mwasi na kombo ya Luna azali ko ya pembeni na yo. Bande ko examiner mwana mwasi wana yeba but na ye aye ko sala ni pembeni na yo. Bande ko soki ozwi vision ya boy ozwi prophétie ya boy kumisa Nzambe yeba ke Nzamba alingi yo azo prévenir yo na danger. Batu msuba lukaka ta Nzamba prévenir bango azo prévenir bango te. Mais tala yo Jérémie o vandi na yo kaka mutu moko ande konanga partager, liker mission oyo et comme la Jérémie et ozwape un plus oyeba ke batu o bakoya ko saloma be baza batu misikate na vision oyo Luna wana ayebi Jérémie Luna wana aliaka na Jérémie Luna wana za pembeni ya Jérémie mais botala adenga ayaka wana aluka kaka porte moko boy akota kaka et pas ya Jérémie pona ke Jérémie asilika ou bien likamoko ebima asala ye mabe. Parce que amde konanga ce qui mtenga salo mabe afak azapena bakisation oya kokende koyebisa Satan et pona ba rotuna oya ko accuser awa pourquoi même inganga tunaka olingina bomande kono oyo asali oni ba rotuna asali oni même Nzambe sozo senga ke tela mutu wana boye koyebisa Nzambe tela mutu wana nga zo salanga tela bonde bazo salanga Nzambe ozo mona te il faut ko accuser siko soki accusation ezate okobanda ko luka kota mutu wana na sens kaka ke tina suka kaka osala ye mabe bandi kunanga vraiment to landana akolala tangu na zongi akolala nde nazozwa o ezali deuxième message ya ndeko na biso o ezali na Ketchup. Et na kati na Kishasa na monaki ezalaki feti munene e bandaki ko salema ezalaki feti ya Kimpavita e bandaki ko salema na kati na Kishasa. E batu nyonso me bien me bandaki ko kende ko tika o ezali ba offrande na kati na kamba pona Kimpa. Bande ko ba tozolanda kaka balobi awe ezalaki feti ya munene pona Kimpavita. Kimpavita za mutu oyo asalaki makambo ya minene soki botangi yango en tout cas na uti kutu kotanga tanga ngo kala te pona ngai naza na koko na ngai propre oyo babenga ka petite fille nanga na kombo ya Vita Kimpavita tokata kaka Vita. Dona ngai na yeba na mona ndenga abotama na tanga ki histoire ngo me na minute esali loko ekimanga na mutu. Alors mais mwana mwasi na Kimpavita aza na Bible te. Ozomona pona batu mususu ki likambo eza biblique te balanda kango te siko oyo yazo beso Kimpavita oyo bande ko sala feti na ye alobi ke ya feti ya Kimpavita bande ko sala ngo na batu ya kimbangiste bande ki ko fete feti wana ya ye parce que abundela mboka na biso baboma ye pona ba mindele baboma ye parce que ça qui peut une grande prophétesse Nzamba bande ko utiliser puissamment. Alors, ye wanande mwasi ya fali Ketchup abandeki ko kende pona sala nini bas apesa ba basala offrande bande ko sala na compte ya Kimpavita bolanda
vita. Et na kati na vision ndenge na bandaki komona na monaki pe o ezali nana abandaki kokende kotika o ezali don na kati na église kimbangiste na kamba. Et don ya nana me bien aimé et ezalaki penza don moko ya munene e batu nyonso babandaki kotala don na ye. E nga na kati na vision na bandaki kokamwa na zolo bangalobi nana azalaka kimbangiste te. Ndenge nini azokende kotika don na kati na kamba. Me ye aza kimbangiste te. Ndenge nini azokende kotika don pona kimpavita na kati na kamba. Et me bien aimé na kati na vision na batu balata ki vert blanc bazalaki epele na kati ya ville ya Kinshasa. Et bango nyonso direction ezalaki babandaki kokende kamba pona kotika o ezali don pona kimpavita. Et na kati na vision tangu na bandi komituna ndenge na bandaki komituna na ekola mukala monike ezalaki vision. Et ça neti deux visions na yebi na kozwa na butu moko me bien aimé na bondela ke pa na nzambe et na prier. Premier message pour ndeko na biso o ezali Jérémie, ainsi dit l'Éternel, nzamba lobi na nga na yebisa yo éviter ba problème nyonso o luna akoyeba na kolukela na ndenge ya nzoto. Papa nanga Jérémie, tellement, ma chérie. Ma chérie, tolinga ko makasi Jérémie. Yebisa biso na ba commentaire, bandeko bo partager. Na teki na ba commentaire ya maman na biso te. Yebisa biso soko yebi Luna. S'il te plaît. Luna nani, yebisa biso pour atoye baso pe prophétie na biso et taper bien. Soki ata yondengo za wana soko yebi Luna. Luna wana faza la pembeni ya Jérémie. Ba Luna nyosa mukilité. Mais soko yebi ki Jérémie, azan approche ne moko Luna, ana cousine, azan actrice moko boko mene Luna. Yaya tchana ba commentaire tindi la photo na e. Tout mona Luna. Parce que to yeb to exposé pe Luna to ba Luna luke longe nzambe déjà kindokino bandi ko monana. Bongo te to komi na ta ya polele politi. Oyebi ndenge ya mutu te me bien aimé to yeba na kaboy na misu. To yeba na kaboy na kotala na misu me na kati na mitema me bien aimé to yeba nite. Na kati ba mitema na biso ndeko na nga to yeba nite. Il faut ko éviter soki mutu azoluka na o ezali likambo. Oyebi te azoluka na likambo na ndenge nini, oyebi te problème nini o azolukela yo, il faut ko yeba na ko éviter. Ainsi dit l'Éternel. Artiste Jérémie, éviter o ezali Luna mwana simoko na kombo ya Luna soka lukeli o ezali problème yeba na ko éviter tina suka éviter problème wana pote soko éviter o ezali problème wana te eloko mabe ekoyeba na kokomela yo okofungola o ezali porte ya diable pe diable akokota kosala musala na ye na kati na bomoi na yo yeba na ko éviter likambo nyonso o mwasi wana Luna artiste Luna soka za jeune fille wana nde na ebite mais na kati na vision ba yebi na kotalisanga nazo ka kombo bazolo bakeza Luna eza Luna enga pe na yebi na kokoma kombo wana na papier nde na ye ko passer o ezali message ekomela yo sala keba na mutu moko kombo Luna na kati na théâtre akolukela o ezali ba problème akolukela o ezali ba discussion akoluka penza bokutana na nzoto boluka na ezali problème et kofungola o ezali porte ya diable pe diable akokota éviter ainsi dit l'Éternel pona Jérémie. Et mes bien-aimés pona Nana Ketchup deuxième message ezali ete Nana Ketchup mwasi artiste Fally sala nyonso okende kosala don na kati na kamba. Sala nyonso kende kosala don na kati na kamba. Ezali orientation ya moko o nzambe alobi na nga na yebisa yo ke sala kende kosala don na kati na kamba. Luka na yebi makamba bakimbangiste te me ezali oyo nzambe ayebi na kotalisa Luka département oyo ezali ya kimpavita na kati na kamba ekende kosala don kuna. E na sima nango yo moko komona makambo oyo ekokoma na kati na couple na yo moko komona ndenge nzambe akoyeba na kobundela yo. Ezali ainsi dit l'Éternel. Et makambo o na yebaki na komona na sima wana na kolobango te mais ezali orientation oyo molimo na nzambe eyebi na kotalisa pona yebisa yo ezali nana
mwasi ya Fally Ipupa Nana Ketchup kende kosala o ezali don na kati na kamba luka département o ezali ya Kimpavita e na kati na vision ndenge na yebaki na komona ozo kende kosala don pona Kimpavita ozo kende kosala don pona Kimpavita e ba siko Kimpavita ngo pe mama akufa deja siko ba don wana ba pesa ka pona Kimpavita Kimpavita ngo pe atika bana te Kimpavita na bota masoda ba 1800 siko bambongo wana o bakena na kamba ba pesa ka pona Kimpavita bazwaka bambongo wana yango ne basungela ka babola bakene nango wapi parce que l'air aokene pe kosala don il faut yeba pe ke don nga nango sala pa Kimpavita mbongo bakozwa pona Kimpavita mutu akufa kala mutu atika pe bana te mutu pe ndenge nini ndenge na mona yebeli ya yake abota kite na yebite azaki jeune fille. Voilà, Jeanne d'Arc. Et là, on a confondre na Jeanne d'Arc. Donc, mbongo wa Kimpavita, banani baliaka yango mama. Tozo tuna kamoyano. Tubazala ki penza ebele. Nzamba lobi na ngana ebisayo kende kosala don na kati ya département Kimpavita. Mais bien aimé, sengeli na bisoto yeba ete. Donc, ezaka kate kaka l'église oyo kosambela nde okosala o ezali don. Donc ezaka kate pasteur o azoteya yo nde okosala o ezali don. Mais bien aimé don na yo koki kosala ngo ata na babola o bazoleka na nzela. Don na yo mais bien aimé koki kosala ngo ata na mutu moko oyo yebite o aider ye mais bien aimé. Na sima nango yo moko komona makambo. Donc Ketchup Nana Ketchup don na yo okobenga pela danoise opesi ngai na le don na le nanga na kombo ya Kimpavita okozwa ba bénédiction okomona oyo kofunga melayo bongo te mama Fatou ake na oka kuna na kimbangiste te voilà tolanda bandeko tokomi na suka oyo kokoma na kati na bomoi na yo ndenge moko na mama na biso Nana Ketchup mais bien aimé nga na yebi ete na yebi kaka ki azali mwasi ya artiste de vibre na yebi ete mais na yebi ki azali mwasi ya artiste ya mboka na biso et na kati na vision na yebi komona ye azokende kopesa o ezali don na kati na église kimbangiste et abandaki kopesa don pona Kimpavita et ezalaki ye moko te na monaki batu bazalaki ebele bazokende kosala o ezali don et parmi ba don ezalaki na don o ezalaki ya ye ezalaki penza ebele mais bien aimé et batu nyonso babandaki kokamwa o ezali don na ye na yango molimo na Nzambe ayebi na kotalisa et yango na ye kopase o ezali message ainsi dit l'Éternel Nana Ketchup kende kosala don na kati na kamba kende kosala don na kati na kamba luka département o ezali ya Kimbangi ya Kimpavita sala don kuna na kati yo moko komona makambo ekokoma na kati na couple na yo Nzamba kubundela na kati na couple na yo makambo ozo traverser na kati na couple na yo Nzamba yebi na kotalisa mais ngai na koki kolobango awate yo sala o ezali orientation o Nzamba lobi na ngana yebisa yo donc nde na comprendre Nana Ketchup azape na bitumba na kati ya couple na ye donc Nzamba zo senga Nana Ketchup kende kosala don kende même na ba orphelinat na monaki kala te osalaka pe ba don na ba femme ya ba veuve même balo kende ata na ba kimbangiste wana kende benga tanga sala don Nzamba kofungolela yo akopesa yo solution ya makambo ozoleka nango na kati ya libala mais mama ndenga lobeli alingi koloba makambo ngo te mama nanga merci koloba te soko lobi mama mama bakokotisa mosa bato na ba miniature bakomi koloba na ya lokuta na ya solo en tout cas Nzambe vraiment utilisaka yo mama Fatou wumelaka na makolo ya Nzambe bandeko mama na biso mama Fatou bomonaka ayaka na réseaux sociaux te pona mbongo a monétiser chaîne na été aya azali mwasi oyo baza mwasi joueur a mukiete ya munene na kati Allemagne azana ndako kitoko azana maison donc bato bayaka pa Nzambe basi babonga na bango parmi bango mama Fatou asenga mabonza te asenga eloko te ya kaka ainsi dit l'Éternel olingi koyoka ye oyoki olingi koboya ovandi osali mokili na yo mais bino bato bofingaka etali bino sopo kofinga ofingi ngande problème na nango ka bolukila ngande luna
Maman Ketchup pe ya yo pe parno yangwana. Marie-Laure, partager mission. Pitine la biso, ape sakaka, eloko ba bengi don. Ape si kaka tindi, to liango to sala ba prière. Bongo te, to komi na suka bande konanga. Like mission partager. On est là ensemble. Vraiment beau partager. Mokokomona o ezali makambo o okoma penzamba kobundela yo. Ainsi dit l'Éternel, tika ete nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo nde nalobi. Amen. Amen. Voilà bande konanga to komi na biso na suka émission na biso. J'espère que boyoki et belé ko tia ba commentaire ezate bino mo boyebika mama la danoise azawana. Pour la analyse, mikolo to travailler dans la analyse moko spirituelle. En tout cas, bande konanga ibo like bo partager. Ce qui penza yoza mutu mo bolinga no makambo te, mais kota kaka. Mbalo peut être invité au yoka. Yoka kaka la petit vient en mangeant de konanga. Puis un jour le bakete makambo yo e fungolanga miso. To ya kaka wana te Rita menga Rita soki na libale kufi na nani Rita zongeli boete. To ya na makambo etali spirituel. Balobi d'abord pour eloko comme physique, d'abord c'est le spirituel. To lingaka to zonga na source omoni. Komona ka te ke mango eteli na buka na lia. Mais faut tala pa ba kona ki yango fumier ba chaki ezaki andene. Komona ka te ke moi mobali wa bendi beauté. Tala na source na ya banda est-ce amelaka kobel, amelaka nido, amelaka le moko boye ale wana e manoza na linza nzambo ya kitoko gigos. Mili kinini mwana amelaka pona minu na ebima pembe pona bima na misu kitoko abima bo. Est-ce que maman na ya banda kolala bien zemine kota na kiti kwala ou bien kota na hôtel. Donc bande konanga bamsu zeme kota na mai bakesa ba rapport sexuel bakeso ko na mai obota nani sirène des eaux te. Voilà. Donc bamsusu ba moi c'est dans bail bakesa ba rapport sexuel na zamba talaka mwana obota gorille obota lion. Donc biloko ane landaka eloko nyoso pone comme spirituel et par deux comme physique et bandana on a spirituel. Alors bande konanga like partager, on est là ensemble. En tout cas des gros bisous à tout le monde. Bye bye.